Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino nyonso tuba ebolinga mama Eliane tu na pesi bino ba mbote. Ba ebwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien ma famille? Bonne bande konanga. Est-ce que vous allez bien? De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Zambe ya mawazo batela kimia ezali. Wabino mama Eliane tout va bien par la grâce de Dieu. Bino pe kote na bino kuna ndeni. Kande to mesanati. Wana monaka Olga Swena muta mesana to Agnès Moya. Mama ça va. Maman tout va bien. Ah, to pesi nzambe merci. Soki nzambe aza ko batela biso kolala kolamuka eza habitude de ko passer pe journée et na boki litama ko maman Denise ko passer pe journée malamu. Ezali pe habitude de terme tango nyonso fote baraka ko pesa nzambe merci parce que soto zabo ezaka na grâce ya nzambe tata. Voilà, merci mingi na bino soto be obo disposateur na bino pona ko tala to pe pona ko yoka bino mama Eliane tu. Merci na ba oba partager ba émission mama Eliane tu. Mais sauf que dans le baraki soko moni ozali fanatique révolté ko tala émission na nga été na yebisa bino tango nyonso soko moni oza muto akanda ko tala émission na nga été parce que so tala émission na nga so tele émission nanga oyo silika na pamba kando mona bokili tama lokwa mama Denise bo mona yoko silika yonga mona senga kana ba fanatique nanga révolté boko taka na émission nanga ite botala ki émission nanga ite nalinga ka bato malamu batala émission nanga atana tele na 5 personnes essentiel bato batali baza bato balinganga pe o basepela nanga tozoki ndo sola mingi makamwa mabala bozana kati émission prépare-nous pour le mariage avec la vôtre deuxième maman Eliane tout autre m'a dit Kima kiankaka to so makamwa mabala to solo la kango to solo la ko feti libala eza lokola mama mabala lokola makambu ya Bible to koyembela bango po lombo yembela bango bandakala bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko mibali te pona ninyo yo de bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko mibali te pona ninyo yo bandeko ya basi balinga basi bandeko mibali te lokola balobi ke mokili changer monde ezo changer na yebite bandeko yango ya basi o to benga rabino basemeki est-ce que to ko changer atate Bible to na leta bo bandeko bala bandeko na bino ya mibali parce que basi ebele na kati ya mabala ataza bien na mobali na ye basemeki bazanga ate koya kocha nzaka kocha zolo na bango na kati ya mabala ya bato nde bato pe bamesena kocha bazolo na bango na bavi ya bato basemeki baza bongo ande komoko amose benga pati ya Belgique mama Eliane tunatala ko mingi ko na ngona linga ko so natalika matama na yo wana mama Eliane mama na ngai mama Eliane ndenge na linga matama nona so tela ngoko so bitalanga matama lokwa mama Denise oh la la na linga ko mingi na sepelaka na matama no makasi ngabi yo tala ke émission to tala matama mama Eliane abia mama Eliane pardon na sepelaka na matama na yo e bwa kama lokwa mama Denise alobi mama Eliane na kati ndako libana na mobali onaye kobala naza troisième femme na ye mwasi liboso bakabwana ya mibale bakabwana nga naza ya misato tozo vanda na mobali na kati ya ndako mena ye biso parmi basemeki naza na semeki moko azwaka nga la tête oyebi oka basemeki bazalaka babota bana 7 bapapa 6 basemeki babota wana aboti bana 7 batata 6 bana nepe babandi pe ko botele pe kaka wana bazobala te ko bota kaka wana semeki nanga wana mwasa libala te ayebi guya libala te ayebi elenga libala te po ise babotisi batikie musala ya koma nango ya kotungisa basi ya bandeko na ye ngai yo soka mwa likambo muke o bazalaka aliboso na wape bakenda kati yo kanisi ndoko okende te lobi po ko okende o bazalaka ape baboyaka bango yo kanisi ndo bakoboya yo te yango na ye koswana na bino bandeko ya basi o tobenga basemeki likambo ngo ezalaka nini na bino yaya na yo mobali jamais kocha na tatami ya na obobote bi papa moko mama moko jamais kocha na mbeto koma mwasi na ye ezala mwasi na ye ezala mabe ya ndene basemeki nyonso bobenga na boya kovanda soko oyiboza semeki ya moto koto vanda awa oyebi koza semeki kota awa ovanda awa yoka makambo na zoloba ndekona mobali jamais ata mwasi naza makambo mabe ya ndenge nini ndekona jamais kotika mwasi abala yo preuve neke mwana mwasi oyo alobi na ngai ke mobali na nga saleka na basi mibale liboso na nga naza mwasi ya misato
Donc cela veut dire que atana mwasi ba boyani akozwa ka mwasi mususu akozwa jamais yo ndeko na ye acha ona mbetu boko ba mwasi na mobile soki ndeko na azobela azana ba pasi moko boke fo ba sukola ye yo semeki ko ko sukola ya note ou ko sukola leki na yo te okoza toujours na besoin ya mwasi pour azwa soin nde babaka pour le meilleur et pour le pire. Pour nani bato batangami ba semeki ya bato botalaka ba meilleur ba pire te. Pourquoi bolinga toujours ko déranger ba semeki na bino na banda kuna bango mabala. Bo déranger ka ba semeki na bino po na nini. Chaka kende kono aza malade awo. Na ba côté intime. Oya ko soigner te. Ezala ndeko na yo azobela aza na hôpital. Ceux qui aza ba place moko yonde ko mo so ko mona te. O kota po mona te babakaka. Moi c'est mutu akota mutu muso akomunete yango na bana basi balobi te ke yo soki libala na yo simbi te yo foya ko tungisaka ba semeki no basha bandeko na yo non oboti bana no ba tata eza yo mwasi malamu pona nini kasi ozoka bwana ba papa bana na yo ozoka bwana ba papa bana na yo ndenge nini ba papa bana na ba boti sho bana ozoka bwana bango pourquoi mobala liboso bokabwani ya mibale bokabwani ya misatu bokabwani ya mine bokabwani ya mitano bokabwani ozomwa teke yoza dini te koya kocha zolo na kati ya libala to na mabala ya bandeko na bino bandeko basi oh bozaka boye pona nini il faut moi déjà que nga naza dini te ya kendo cha zolo na nga na kati ya libala ndeko na nga soko toza marié oza nda kwa libala ça va moza na o marié te oza na oponde zo ponde de gauche à droite après ko stungisaka moi ça ndeko na yo ce n'est pas bien botika bizali oza malamu te vie ekomi ndenge vie oyo ekomi ndenge mutu na ba problème na ye oyo loba lango ta mamuchala que sona me repose en paix mutu oso dini bwenda bwali mutu nyoso na oye problème na kati ya motema oyebi problème te motema sanduku makamuto za ngo na motema oyebi te Leo nazole bela penza bandeko basi soko yebi koza semeki ya mutu. Soko yebi koza semeki ya mutu. Tala video pe partager na bandeko musu bosa la réunion. Bino ba semeki nyoso bosa la réunion ba toti ko tungisa basi bandeko na biso. Bosa ka ko tungisa basi bandeko na bino lokwa soki nini. Alobi na mama Eliane. Semeki na nga wana ngana na kati ndaka libala boye mama tozane ana Belgique ne kala to ebisa ya bota na mibale bele bana pe babandiko botele na bandako. Oyebi ke mbanda na nga moto zalaki na awa mwasi o azalaki avanga na libala ndenge to bakabwana na mobali ya bana na ngai semeki na nga wana nazali ko pese confiance nazo mona lokwa mukolo lokwa za mukolo nazo solo la ndenge zalaka ko ayo za libala ozala bina ba semeki vanda malamu na ba semeki na komo ko se confier pa ya semeki ndenge zalaka kaka na o se confier pas semeki mona kambwa libala ke talanga na mobile na nga eza boye mobile na nga sali boye so mwa matata na ko ebisaka nani semeki na nga nzoka nda kendaka ko trahir nga epa ya ex mobile na nga yi vanda na yo kutu bango kuna na ndako vanda na yo tala kutu mobile asaki boye tala kutu mobile adekushaki tala kutu mobile adekonaki tala kutu mobile donc asali confiance epa ya semeki na ye semeki abandi ko kende ko tonga ye na mwasi azaki liboso avant ye akota na libala yango na yebisaka bino basemeki ko balingaka mwasi azo souffrir na libala soko oza épanoui na libala na yo oza na yo bien basemeki bakolingo te bakosepela no te basemeki balingaka mwasi akutuka mwasi oyo azaka na mobali bazoyokana te yango napekisaka bino toujours ke soki oza na baproblème na mobali na yo kokenda koyebisaka semeki te semeki aza moto a confiance te ndeko mwasi abina se confier trop na semeki même makambo nyonso na se confier ke pa semeki akenda koyebisa mbanda oyo azalaki avanga ye bomoni role basemeki bajoura na ba via bandeko na bango yango wana yango naelaka bino baconseil toujours baconseil gratuit soki oza na baproblème na mobali kobetelaka semeki te ezala ya malamu ezala ya mabe kobetela ye te tala résultat osali semeki confiance ozolengela semeki na yebisaka bino baza camarade na semeki te ozolengela semeki ozozala na semeki oya yo ezele kana ndaka libala moni mbali nanga zonga ki retard omoni mbali nanga kanga ki na message omoni ko tumbali azopesa nga te omoni ko tumbali Nicolas azosimba nga te omoni boye ya babetela semeki masolo bongo te bozo maele mukolo nini makambo na sina lobi na relobi na lobi
makambo na sita lobi yango trop bozoka mayele te pourquoi wona za maselo babetela semeki te babetela semeki masolo ndenge wana te lobi ko trahir yo kaka nenga asali motema pasi mameliani vraiment makambo na banda ko betela semeki ake ko betela exa mobile nanga me ba rôle na bango yango wana basemeki kande to bakaba nzela ninyo esila kanango solo te eza modèle na bango bako changer te depuis la nuit de temps. Depuis la nuit de temps ezalaka bongo soki zuwa ngo ezalaka ya nini bayebaka te ke bandeko na biso mibali soki basi bakoli bako se détacher bako zo basi na bango bako bala na yebi te eloko ni elekaka bango na mutu banda kala kote nyo so otayenga la semeki na ngana to yoga na te eyenga la semeki na ngato bunda eyenga boye nyo ezalaka ndenge wana kaka ndenge wana basemeki musala na bango bango babungisaka te bango bazakaka pona ko bebisa basemeki balinga so mobali azo nyokolo wana basepeli soki mobali osala makambo mabe semeki asepeli so mobali azo nyokola osemeki asepeli abeti maboko basemeki baza mingi te balinga ka bandeko na bango mibali bazala bien na mabala na bango baza mingi te balinga bandeko na bango bavanda bien na kati ya mabala na bango bazaka basemer de troubles la plupart baeluka makambo la plupart baza baeluka makambo basemer de troubles basemeki baza ndenge wana ndeko amosa benga bien en tout cas non maman nito ce n'est pas normal okoti libala babi foza bina basemeki ngana kiko se confier na semeki nanga moko makamu nanga ndako naza koyebisa ye nzoka kaka ye mutaki ko bimisa ngo atapa mususu te kaka epa ya exa mobile alors bande ko bozwa mayele bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona ninyo yo bandeko ya basi balinga basi ya bandeko ya mibali te bandeko foko changer bizaleli o eza mabe okomona semeki bozalaka ne ana poto bapara baza na Afrique bozi mwa likambo muke ye wana bengi na Afrique oyebi te mwasa ndeko na yo okomona pe ba mama mususu pas du téléphone abengi mwasa ya mwana ye nalobi ba o bazalaka na baleka yo kanisi mwana nga na bota ye pona yo na bota ye pona yo te botala to ana poto quand même foko changer mambo ebele toza na poto il faut ko changer makambo ebele mambo poto esukela na poto oza na ba problème na mwasi ndeko na oto pe basi bandeko na bino boyebi te ke ntango bosa ba problème bongo mwasi ntango azala motema pasi na tatami na lieu sacré ko conserver mobali te mpona nini poso makambo wana ezozongele na mutu oyo osali ata mobali asimbi e batterie ko démarrer na difficulté pourquoi parce que motema eza ya kobeba motema eza ya kozika okomona ata mobali azosimba ye soko akanisi kaka soko akanisi kaka makambo osemeki alobi omona akangeli mobali ne makolo abo koservir mobali na ye mobali akovanda na pasi mosise se enyolokaki deja moye mosise ki te eza te mpo ndeko ya mwasi asa abebisi deja makambo eza malamu te bandeko basi boza na baboba s'il vous plaît botika kochaka bazizali na kati ya mabala bandeko na bino eza bien te bino pe boza basi olingi basala to kosala pe moninga te mais mingi basalaka bo o baza stable te na mabala soka biki na libala za stable te fake chaka zolo na ye na libala ndeko na ye neti oyo bapesenga lisolo babia bota bana seti bapapa 6 siko mutaboy foke la ka semeki nezuwa foke la semeki ne mota ya mabe akosepa na semeki neni soki semeki azana ye panui so semeki avimbi ne matama lokola ngako mabundi boy sepela te sepela ndenge nini il faut kaka keto kaka motema mabe il faut sepela te bato komaka losambo kombo nzambe na monoko to sambelaka makambo mabe makambo bato basalaka na oyo balobaka ekokanaka te oyoka mutu naza mwasi ya mabondeli kombo nzambe na monoko mais sala pe makambo oyo ezolakisaki nzambe alingaka boye donc voilà moi mokilaki nango osola na bino yango wana ndeko soza nomba na liboso kute nanga kendo s'abonner à Eliane Nitu TV s'abonner soko si soko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est ekokota ba gros bisous na bino surtout famille du cœur bon moko toujours hein bon moko toujours ba famille du cœur bon moko na sala bino ba gros bisous toujours ensemble toujours dans les bons merci mingi na bino surtout bandeko na ngai obo disposer à temps obo linga maman Eliane Nitu obo partager ba vidéo maman Eliane Nitu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambi kalusako muna. Nzamba nubesheneli bana betu bons. Bisous. Bandeko ya basi yo. Balinga kabasi ya bandeko mibali te.
pona ninyo. Yo. Eske tangu boyoka nzembo wana lwambo ayoka ngo. Ndeko mwasi esika yo vandi. Oyo yebi kolinga kanini te. Inyo ya ndeko no yo linga yango te. Songi na kati ya libala ya ndeko na yo linga ka mwasi ya ndeko na yo te. O sepelaka na mwasi ya ndeko na yo te. Nzembo wana lwambo ayemba. Yo kango te. Oyoka kango te. Nzembo wana lwambo ayemba. Oyoka kango te ndeko ozo tala ngai. Oyoka kango te ndeko ozo tala nga. Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous le service traiteur. Service traité, maman Nitou, la providence. N'a pas fait la mission surtout. Tout nous sommes soutien. Avant que nous fassions notre travail et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retraite d'œil, conférence. Et donc, il y a qu'à. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location est allée. Dans la carrière, location ma voiture. Oh, ma scène, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils ont très bien. Donc, nous n'avons pas. Nous n'avons pas de balade de Moussa Niflexion à l'Ibana. Une seule adresse. Nous n'avons pas de celui qui suit de Moussa Niflexion. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, so qui bat. Oh, yo, au bani ministère, nous passons ce qu'après manifester l'église. Maman, dis-toi ça. Elle vous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai fait appel à maman Eliane Nitou, service traiteur, la providence. Et vous aussi, pour vos baptêmes, mariage, anniversaire, faites appel à maman Eliane Nitou. Un seul endroit, un seul service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Maman Eliane Nitou a mis la barre très haute.